Daniela. Papa, tu as Papa, tu as le côté. Papa, tu as qu'un nuance. Pour le pain, tu as si misaki. Dès la jeune des chocs, comme le bin à cercueil, papa, je vais carrément. Il y a un mot, il faut pour s'affier la mirassure, assurance. Ça fait nini, papa. En plus, mais rassurez-vous. Et Zanini. Hein, Daniela, Zanini. Les amours, il y a une initiative, il y a maman Mireille Kato. Oh, il y a un likanisi. Il y a un conseiller, bâtonnier, sur Bazan Tina. Assurance vie, il y a classe, il y a maladie, il y a nappe, il y a l'iwani aussi. Maman Mireille Kato, azawana pour la orienter biso, pour y avoir le nini ya kosala. Pour biso na kati assurance vie, tout ça pour se rassurer jour au jour. Et ma camarade ne vous en trompez pas. Eh ben oui, hein. Arrêtez mes conneries. Il faut faire pour ma s'affiler. Eh ben oui, n'importe quoi, putain de merde. Landa idée, oh ya maman Mireille Kato, Bokende. Et ça bien pour Nabino. Et quand Sunga Bino, Tabiso le lo suka Nabiso ne. Papa Dave Saki, suka simi c'est un coup. Toi tu calmes ma peur. Chers internautes de Eco RDC, Eco DRC, Bambote na binonio sur place Bozwami. En tout cas, bonne année, balobi. To côté si comme moi février, to lâcher ce comme bonne année ango, mais tous a toujours ne bandeliane en tout cas ba souhaitara kaka parce que ça na batum suso batali biso lelo comment ba mériter pe soué na biso plutôt. Merci na fidélité na bino ba oh déjà bolandara biso, merci en tout cas na ba suggestion na bino. En tout cas, merci ba place nyoso bozwami parce que passons vous comme je l'ai dit toujours nous vivons grâce à vous nos internautes et pareillement aussi vous vivez aussi grâce à nous. Bon en fait, vous ne vivez pas vraiment grâce à nous mais au moins information autopay Sarabino et Baksara quand même un plus non seulement Nabino Nabiso Moropé ba oh to présentera ba émission en gros alors merci beaucoup la fidélité Nabino merci beaucoup à celui qu'on appelle JTT Jean Chibo mon papa mon patron à qui je dis en tout cas merci beaucoup de me faire confiance en tout cas c'est pas facile merci beaucoup à Aki Prince de Verviers merci beaucoup à Roda Molembi merci beaucoup à Sami Cointro et pourquoi pas à Guigui Bookole. Voilà je crois que nous sommes chez la belle de belle, moi ça Pembe Arlette, elle évolue bien sûr dans le groupe Simba chez Elombe Soukari, voilà. Elle a fait sa télé-réalité et puis elle avait fait son émission Eloubé Abasta et aujourd'hui il s'agit à Bikolo. Voilà, babi modalité on a respecté. C'est le rôle de docteur hein. Et oui ce que non Landa bakiro boye yanda bakiro Arlette Hollande donc azana nous na combattre isilité parce que non bête tumba bilubute nanu asali spécial luba spécial Arlette nanu asali luba fête donc azana nous alors le les avena elubu ya bikolo voilà la star bonjour bonne Bien. raboté moi c'est qui toque bonio. Bien par la grâce de Dieu. Ça va bien, hein? Ah oui. Boni va faire. Maramno se tambola bien. Tambola bien makasi. Boni résultat ya Eluba Basta. Ngaso na lobi ba lo bapunga mum na saliam. Bango moko bazomo. Bino moko bozomona. Bozotala. Voilà, la réponse, on est te sentir déjà que non, ou déjà verdi que yoka mise au point. Voilà, c'est lui vraiment qui assume la caméra. Alors, l'autre raison qu'il y sous kobete la porte pour na au sein la biso suku et louba likolo parce que ils en a battu sous bazolanda. Moi, au la télé réalité battu voilà non moi likolo. Alors moi rappelle quand même baye Mbappé Arlette azé kolo nini. Arlette aza kotabu papa. Naza topoki. Hein? Kisangani. Ah, oh topoki no meme biso compliqué biso vie pour na topoki ata. Tant obi topoki na binzambe o se koloni na vie. Ekola sike bibi kasi on na kasi bon. Topoki kota mama nde naza mamu. Mamu luba. Te et balanda maman ba luba je sais kota papa ba swahili. Ah oui. Na repa na bino ezani na nini? Toza ba repa belé. Toza na liboki nzungu.
tozana Boki nzungu. oui oui ole okanga na makasa lobi te nasalela ngo kaka na nzungu kaka toza na bapondo ya samungwa otie nguba mobesu toza na limbondo toza na babiloko vraiment ebele vraiment ebongo lelo kosala biso nini lia na flashaki one ebandeli toza na liboki ya nzungu da yango ndo osala ya nzungu nzambe cher internet nayebi te soki bino daa bomona liboki ya nzungu ngana namona yango te c'est pour la première fois namona yango je pense que bato nyonso mpe bazotala biso ebele mpe peut-être la première fois bamona yango alors nayebi te soki ntango ozoloba liboki ya nzungu wana nazoyeba te kokangama na nzungu to ekozala ndenge siko liboki yango ozoba liboki ya nzungu wana eza ndunda ngai pondu toni mbisa mai basambisa mai ule nakangala makasa na okangala makasa te na osala ngo na nzungu na olamba limbondo na nga na otyanya mazamba siko o wana okoki olia yango kaka yo mo eza nango nayeki mpe nango biloko ya olela te okoki olia yango na kwanga okoki olia yango mpe na lituma okoki olia yango mpe na semoule yo kaka ezaka shwa na yo boya lelo tolia yango nani chikwanga ela. Voilà, chers internautes, vous avez déjà compris repas lelo babili boke nzungu. Na ebite ngana mposa ngeza na munaka mupandini we kangama na nzungu. Na ebite ko kangama na kati na coin to wapi parce que liboke quand on parle de liboke tout le monde déjà le ko isa place moko. C'est ce qu'on appelle vraiment liboke. Voilà, je crois que droit. Na una raison ko loba te. Lelo na préféré eza nango kaka mbongo na nga moko ya poche na ngai penza bongo esana bosaza papa banaza papa balaza patibwaza papa tayubo zoka sikokwa bosaza tosaka nde tozaka toke mwa gambi nyonso ozwi mbongo tokendaka mama Charlie Kapinga image babi lelo nasolola tala mwa libanga esa bien balobi trop Charlie Kapinga na image naloba te bongo te linga bongo te. Voilà, alors je crois que tokokende problème exact verdict yoka. Nous, on se dirige déjà vers le marché, chers internautes. Restez toujours branchés sur Sans Blague. Vous ne serez pas déçus parce que ici dans Eco RDC, nous sommes là pour vous satisfaire. Nous sommes là pour nous satisfaire aussi. Zakate pour na bino na répétara. Vous abisso na bino. N'est-il le vraiment repas les longs dans la mona côté? Na commenter pe mingi mingi to zande recette to zela bilo ko bela to yeba. Est-ce que ça peut kitoko liboki yango? Ah, donc ben invité pe barozala baro clignoter baroyer vraiment ndenge nini yako juge voilà la star to kana biso non voilà yo ka biso to kana biso déjà wenze wenza gambelele mba biso Voilà, chers internautes, nous sommes de retour. Mikolo nde gambela au complication pour nous filmer donc baromo compliqué biso makasi on n'a pas pu donc tozaki pe na choité mibeko eleki nyonso tokokaki pe kotelema ya bibeko te baboyi to filmer balobi to ko filmer te biso nde tozobebisa mosala ngo biso nde tozo voilà, on n'était pas obligé de filmer, mais quand même, nous sommes de retour. La star a présenté Biso Biloko Oya Sombilelo pour na Elubu na Biso Yabikolo et Salama na bon Petenyoso. Tu as pondu na Biso, pondu na Biso, tu as mbisa mai, tu as nyamazamba, damona, nyamazamba. Mazamba biso ya ngwana mazamba weza makaku pondo tudika makaku jamaka ya zamba yaka nyama zamba ezala nyama zamba ndio sona muswahili tena oyeba te ezala ka nyama zamba ta malamu na pondu nanga naza na ndembi nanga naza na concombre naza na aubergine naza na pilipili na ngai ya mobesu oyo eza unique maka mpona limbondo na ngai naza na bicarbonate
toye na mbisi na biso naza na ndembi naza na pima na nga naza na tomate naza na litungulu yango nde tokolandela mbisi na biso na limbondo oyo na biso ifo kopona mafuta moni mafuta ndenge eza otya mafuta nyonso te fo mafuta po mafuta oyo totyango tolamba nango te so pondu na biso ebeli apres ntango nango okitisa pondu nde nazwi mafuta na nga na ntina omatia nsu na nzungu na moto te liboke na biso esama bon wana pondu liboke tozala awa tomona nde na osalela liboke po ndima liboke ya nzungu te ah oui c'est bon déjà voilà mais namoni pe a eza nango wana ah oui ah ye bazali voilà chers internautes je crois que vous avez vite compris que non eza kama mbisa mai na pondu limbondo mbisa mai eza liboke alors non senga vraiment to le lango vraiment malembe parce que mbisa mai senga vraiment surtout à liboke senga vraiment ko le lango vraiment molo poto comprendre vraiment bien que non eza ba olamba ndenge nini na formule nini épice nini donc il faut vraiment tous être attentif alors le temps pour moi natika la star appelle ça ta moto et on se retrouve tout juste après verdict yoka tu linga courant teonina oninga na bina yonde makala kaka ta yo moko choisa te fona pelisa porter biso kaka. Voilà, chers internautes, c'est comme ça que ça se passe entre nous. Merci beaucoup à toute la famille EcoRDC. Merci beaucoup pour votre fidélité. En tout cas, quant à moi, retrouvez-moi déjà dans un instant, le temps que la star appelle Sarah Moto a prêté Babylone Moussou. Verdict Yoka, mise au point. C'est bon, non? Ok, merci beaucoup. tout en local na chongo nyonso mba moko po épices to somba moko c'est tomate oui na tout en peut elemba mwa ndambo Liboki anjungu liboki anjungu nzungu siko ndenge eza wana basala yango kana mbisa mai oyo non eza ça dépend ka mbisi nyonso oyo olingi ezokipe mbisi te mbisi nyonso mais ça ezalaka mbisa mai mbisa mai ndemi na okata wangu
natia wana banzete oyo po ye mosusu mosusu akolia pilipili te tiaka solo wana donc si je comprends bien soki otie nzete bongo pipi epanza na te epanza na te loba yo moko olinga opanza no yango otie bongo kibi nanga na tie yango lokwa natiaki mwa mungwa mokie na baai nanga nde natie bona loba nde ekoka te soki nameki mungwa nanga nayoki yango ke ekoki na otia su mungwa te suki kaka boye makala esala mosala na pour esala bien nde kinde nango mpo makala mpe ezala rapide oyebi ke eleki mpe cuisinière yango wana voilà verdict eyoka bino nyonso bomoni ndenge misala ezosalama parce que nous sommes là juste pour vous donc voilà comme on le dit toujours s'il y a des remarques à faire faut faire des remarques merci beaucoup na bao basala biso ba remarque ba bapesaka ba conseil et ça sera vraiment bien au tali pe commentaire omoni que mutu afini na yo te mutu afini yo te mais apesi conseil ekotaka vraiment makasi parce que toza batu mutu o amona mutu azala te tu na mukili azala te biso nyonso toza batu tozala wana pona koyoka ba conseil ba suggestion ce qui muninga conseiller faut yoka donc ngape ce qui ba côté nga ba inbox ba conseiller nga franchement na yokaka merci beaucoup na ba conseil ya ba o ba conseiller nga merci beaucoup na ba remarque au bosala nga en tout cas libana na esbo moïse te le ben nango JTT Jean Thibault je crois que verdict yoka liboke na biso ya nzungu ekoti na moto ayaya liboke rapide babi pour nous déjà kala mingi apparemment kamingi te tolia nani ça mafuta non tu as vraiment mafuta mingi tu as mafuta kika donc je comprends bien liboke mbisi en équipa elinga na pe mafuta ebele te alors tout le monde déjà donc en rambi ça m'a pas eu la raté donc kala mingi était déjà liboke ezobela mama et pondu déjà linge kota pe na liboke rapide au kota ko rapidité au kota ko rapidité ya musala verdict yoka bako mama moko abengaki ngai mama na nga na bosani kombo na ye mama yo na vi abi verdict azo tuna yo na Arlette soki dongo esalaka nini na nzoto bino bozo seka abandi ko expliquer alobi dongo ndenge eza wana abi dongo esunga makasi abi tansu bazwaka omona mai na ngo wana yokozo yoka mais là rapide mai na ngo esala bon parce que maman apesa nga na conseil en tout cas maman j'espère que Arlette pas yoki parce que nga na Arlette toyeba na biso pe utilité na ngo te verdict pe ayeba kité bituna tuna maman répondre biso en tout cas maman merci beaucoup pour la réponse na yo oh Arlette a tout à pondu ta niki saka e yo na tout à te nalando te pardon y aura problème akana junior tamu tout à cas yo wana tout à raté plutôt yo wana so tout donc voilà je crois que comme c'est la raison qui est rapide parce que Arlette na oui ça rabi sauter parce que yazala simbi awa en tout cas c'est vraiment bien parce que mbisi déjà en wana na moto pondu dana liboke zo tutama je crois que biloro nyonso Arlette azo lambela na poto pezana na mbisa ma ezali ba episo nyonso ezali donc oh non ça en a besoin à lamba pe lokola Arlette alambi lelo en tout cas je crois que c'est facile na ba fidèle nga o na bazala que ba telle émission ba moni recette ba lambi batindeli nga IP n'aura tala le rotolambi donc o nga IP ba ono so balinga Eco RDC pe ça là vraiment bien parce que bolobaka olambi bien mo pe so olambi yango oh bien aimé Orlando te pardon oh linga ta distraire yo ni ki saraka ngayo no asa tout na pondu
Yoka, je crois que tout le monde a vu déjà comment Arlette a pilé déjà Pondu Nae. Toti que les pétants, pendant qu'on pèse à moi belé. Toti que les pétants Pondu Nae et belara les temps à se jouer la rango, solution. Et on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup Naba. Oh, nyon so bazalra fidèle à Eco RDC pour les bandes na esbo moisate. Dans les mondos, dans tout temps vraiment elemba vraiment ma casté. On a la chance de piscine, on a tout le côté en bas mon côté. Blaise Zebeli, on a vibration. On a un métallique quoi. Imbondo, on a vibration. Blaise Zebeli. Tata ou la caméra, on a un problème. Il y a un bon doigt, jamais. Oh bon, les attaques, aux attaques. Puis la besu, aubergine, ndembi na aïe. On dit le tien na kata pondu na na tout chango besu na tout pondu na besu na kalinga ngote. Oh, so kalinga ngoza na mwa gumo boy po yo ka gwa limbondo ifo pondu vemeza ya besu. Balobi liboke nzungu tape. Futa la kango. O ekozika, so ibimi gwa kozika ezavema gulu sulte. Wa eza su liboke nzungu te. Na tema ite o monde yango moko eboti mai. Soko chango mai eleka, lobande suna moni ke kauki, na kozo mai moko ya mukie, na bakisi na kati. Ah d'accord. Voilà, chers internautes, je crois que nous avançons lentement et sûrement. Balobi Michel Lemvou, les grands Saoudiens en Suisse. Balobi, sur Moni qui prince de Verviers, Balamoro Moni vieux nanga Michel Lemvou, le grand Saoudien en Suisse. Babili Boker la tosala, Balia Carré. Babili Boker Nzungu. Rams Lager, Balia Kak, garçon bio, Balia Kak. Et surtout, on peut ça bio. Ça bio. On a laissé les barres bien. Garçon bio. RR, il y a Robalo la bio, ça bio. Rams, bio la bio. Yo bio. Il faut que tu bio. Oh là là. On doit payer bio. Oh là là. Regardez que yo comme mise au point 24. Ah ouais. Et puis maman mouki. Ah mais la monnaie c'est comme d'au belle. Et comme d'au belle, c'est moi pas pilipili yana. Elembi. Ameki so mo mungu ekoki. Poso na ofina, olingana fina to na tika. Ngana linga pilipili, mutalinga pilipili teza mère mais verdict pas lié en pilipili. C'est bon non finalement mouki na fina nyonso te poso na fini nyonso. Ils avaient ma pilipili makasi. Voilà, chers internautes, nous avançons lentement et sûrement. Donc, Toye, Basiko, na souka émission de Narotuna, Arlette, pona nini ya bengi yango liboke yanzungu. Pona nini ya bengi yango liboke yanzungu. En tout cas, on va découvrir ensemble. À la fin de cette émission, je vous demande en tout cas de ne pas zapper. Sûr et semblable, vous ne serez pas déçus parce que nous avançons déjà lentement et surtout sûrement. Nora Kalanji, là, oui, devant vous et derrière la caméra, c'est celui qu'on avait le verre de Kayoka mis au point. Alors, maman Arlette, n'a habité. Topema? Et comme on a retrouvé les boquets en Djungu et on se retrouve tout juste après. En France, aux hommes on a les boquets en Djungu. Hapa ndawa pilipili. Et puis c'est lengi ya liboke na biso. C'est bon. C'est bon déjà. Ah. Oh. Pipi la suit oh. Singako. C'est comme si Babalola en hôtel. Ah. Arlette. Et puis misi mai nango moko. Poso na lambi ke na zwi ke na lambi mbisa mai. Na cha tomate ndi na cha tomate moko anate. Na cha bima tomate mona ni sauce nango mona. Po ondeza bukomela ngo ozomela no soupe wana, omela no bière na yo. C'est ça. Ah oui.
Ah bon. Parce qu'on met dans le système à libo qui a un njungu na tia na kata likasa te. Il par ailleurs que chez Arlette. Tu peux encore moi 5 minutes pour tout quitter ça. Oh. Donc 5 minutes maman m'a solo ici. Sur la moto. Na moni oba. Bandeko nanga bazala mingi mo libanda nza mukuse mo pe ba uti kayu beta mo pe kamba mo te obeta kamba la moko lena ye soloko oh beta ngomba mo papa kanga donc ba lolango te ezika pete ah oke kam singa soso ye ngwe mo ebimisi wana mai o ebimisi yango moko siko so chango mai mbisa meza no da pete so chango mai lembi nyonso okolia on pete liboke pe bacha mai te liboke nzungu yoka tunanga susu ke poni liboke nzungu ndo nyokola batu mukwana question na kwa dongo tuni biso question ce qui combien de fois pona dongo tuna susu liboke nzungu tuna te yoka azaki maluba le la za limité lobat olobate Voilà, chers internautes, je crois que Topé m'a mouké caca parce que Arlette a lobby 5 minutes. Après 5 minutes, on se retrouve encore. Merci beaucoup. liboki ya nzungu ya likasa te ebeli na tiango mai te ebimisi sauce nango mu sala ko mama deja omoni ozi daya mayele tutia pondu na biso na moto alobi Dadi Mondonga l'homme capable azomona makambo yango Arlette lelo bino lubuna mna bikolo bien et lubuna mna bikolo ya prestige na tuti vraiment pondu nanga vraiment elembi vraiment makasi te poso elembi makasi tant on tient bicarbonate et comme soupe te makasi ya nanga mami ngalula mondo ezalande ya baswahili tala biloko ya koleki pala nyonso ekolo te me bakolo masolo yango bakolo masolo yango nde tolali awa omona baswahili omona lubwa bikola baswahili yoka world biso yaka bamemo na sampu osakana ozwi chilombulombu ozoyoka zwa ndakala yoka non eza pondu mpe mosusu eza liboke moko me eza ebele me nga na mezina nga natie nanu de ntango namonaki ekoka te nde nakobakisa me mpona sikoyo natie na awi okobakisa ngo yango mpe foke bango na mai poso otya mpe mai ebele oleli fo otya mo mai moke na basema mwandambo vomie kutu mama nanga vomie kutu mpo nanga namoni vomie kutu ekendaka nango tosalela na biso makala mpo façon babulo esalaka biso ewumisaka biso te na spectacle natie pondu na nde natiango na ofinika yango te mpo so nafinika yango ekoma rouge fo natika yango bongo ebila couleur nango yayo ntango natie pondu nanga na nyama nanga zamba daya natiaki yango na mai poso mpondu nanga etoki ka mwa moke nazwi na nyama nanga zamba natie na kati
pondo libondo boye ki par nango lo nyo gocha na kati te non gocha nyo solingi gocha no lo oyo lingi mais biso vraiment na kolamba on pe na mbisa mai na kati na mbisa mai na kati panzana kasi mbisa mai nde foi pa elengi nango pe nde siko na pondo limbondo nde foi panzana vraiment koloka nasalaki daya liboki ya nzungu moye natia susu mbisa mai na kati ya limbondo na ngiza te yango natie nyama zamba oyo likakwa oyo bando tunanga mikono oyo nyama obandi bilobela apakola ye mafuta apakola mafuta te choko pakasa pe ezali yoka yo yoka obandi bakesi na non okipe te yo na moi fona sala yo soso ya mokuwa o po kolobeleki yo ata ozomonana te monika batyauka eyaka nini nango ezaka nini onke nanga john ndongala na kati allemagne wana naye en tout cas c'est bon eza pondu na biso etoka mwa ndambu ntongo totya nyama zamba na biso limbondo vraiment namoni neti ekipaka na ordina pene bepisi pene ebele te apaka babilo nanga na tu tele mpo ezala na mwa mpo bato ebele bato okóma na problème babamungwa so otie déjà kipe fo zela omeka yango ese mungwa wana eyokani to eyokani te lokwa yo olinga mungwa mingi totyelo mwa mungwa moke mais fo tomeka nao soki mungwa eza so eza totya su te natie na pondu nanga nakalingi yango te natuti pondu nanga mobesu natie concombre natie ndembi natie ai natie pipi nanga ya mobesu natie na aubergine na pondu nanga bilo natuti nango yango wana après nde sikoyo ntango etoka elo na kotya yango eza gu beni gu beni nanga yango nde yango ka nde na kotya na kati ya pondu nanga limbondo c'est tout ntango elingi ebela apa oyo na kotya swelo mosusu te yoka biso topema ngai namela nanga na mai parce que je crois que biso nyonso tozozela limbondo limbondo etoka après batya mbisi ya mai basa nini pardon limbondo ya kantine mpo eleki ata yo boko eleki yayo eleki aka nina te oyo ya kantine voilà tozala limbondo ya biso ya kantine limbondo ya kantine ebela etoka batya nyama zamba et comme ça toyeba suite ndenge ekoleka mais sur esemblaki oyo eza sur eza que ntango bakotya nyama bokomona oyo nyonso bakosala na kati ya pondu wana bokomona yango verdict eyoka je crois que je peux prendre un peu d'eau et tout je suis vraiment un peu exténué bamo ya mikolo oyo eliki oyoka te bamo ya mikolo eliki otika biso te moi makasi toke na wenze so bapekisi totourne kando wapi bango bazila namoni pondu nanga elembi mwa ndambo
kofuna tia mbisi po elemba ensemble. Nalobi mbisi ya nyama zamba. Rams la Gaillard. Gaso bio lelo tozaka na bio kaka pona yo. Rams. Pona bio. Yo bongo na biso. Yo bongo na mwana popi. Yo bongo na bongo na yoka. Obimisi pwani. Pwani obimisi. Yoka. Ngatanga kumbolo te. Yoka. Ngana to suana to za binemi ngana. Rando na rando. Donc est-ce que non va pas mettre état de mafuta na bua. Oh na chana ni na chana kibula. Mo na isa toke. Mafuta na biso na kila okana seta na changba mo pe ba yo yamba mo. Ati unanga. Ubenia. Zade na Mungu anango mwana chana Mungu asusu ezate tono no mikana yo kikeza Mungu aikokite ewana na yo bakisa asolo Didier Piolo ya bampiolo Piololo ya ba Didier Piololo olia monani na loso olia la chikwa kipete olia no nyonso oyo lingi ya nanga maminga lula mwana poto tongo na ebite so yonde babota ka onde jour on poto ngo bandaka ona oyeba te mwana poto tongo mwasa bata Richard pondu yango olia ngo kala biso toza système bio na bio ya bino foi wumela te na ninga mabete na ninga mabete toza ya pondu na biso epe mama ndam apo to kitisi tolet John Dongala balobi Rolimbweni na Boston na moninga ya verdict yoka mise au point V à verdict yoka mise au point moninga vieux donc balobi entre ba mibali mingi ezalaka bongo ça se passe comme ça trop appelé plus âgé que mais en master malgré ça vieux mais en master alors on a déjà espèce de son c'est des sons na obela Limbondo Limbondo kanti kanjunda ya kanti yoka sali combien de temps le dans Limbondo yoka ko finanga abi yunde ni yo sisa una moto bona meki nanga so mungu koki na meki nanga kaka so mungu koki mungu apaba se koki o silikani ezalo ebele na njuna sisa langa ngote. Voilà, chers internautes, ça se passe comme ça. Ça prouve vraiment qu'il y a vraiment la connexion entre nous, la MIFA et tout. Donc voilà, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Balobi limbondo na biso et comme kindi nakobela. Veut dire nakobela. Donc nyamazambe c'est balani na pondo Donc ba kamingite. La bouffe is back. Kamingite. Yoka bat baloba kena. Pour la nini bayoka baliaka te eza bato baliaka na te koleka ba cameraman bazala tobi pour bango baliaka ebele cher internet parce que bato se baloba mais tout le monde a ba caméra bino boliaka bino moko ba cameraman baliaka te ni bona on filmer ba ne rambiso miso ba comprendre il faut ça la ngona système à trépied au tchaka trépied comme ça biso sto kotika na chante au bandi kolia bala parce que ça bato se baloba kena ba cameraman les caméramans n'ont pas mangé non baliaka. Donc ils mangent et tout donc voilà c'est la famille ateza ya mukefo bango pe balia parce que bango kunde basala musala ebele pona boy pondu na ngai tela te etele comme rouge loka pondu ya mai yo to lamba ya mai yango faut za la vima ka ndenge couleur nango eza na njungu. D'accord. OK. On a problème ni yo kana ma oh courrier enfin
Tout le matin, c'est la moko, courrier, cher internaute. Donc voilà, Kinshasa Rabongo, courrier, qui on s'est déjà habitué. Mais ce qui est plus important, donc c'est l'émission, ce qui est plus important, toutes les parties sont filmées, et voilà, parce que et ça aide beaucoup de gens vraiment à faire de recettes et tout. Ça nous aide aussi, nous-mêmes aussi, à améliorer notre cuisine, hein, quoi, améliorer les bocaux. Lobby, papa pe balamba, rezara ba maman te papa pe balamba, ba tontine pe balamba, ba na pe balamba ka. On dit que yoka courir tout chatte téléphone pe na charge quand même et on se retrouve tout juste après. Hein, mon ami. Ngalingi na liboki ya nini ya Yani. Ten, ato lingi ya so, ezali. Po bilo la mo boko mo ko potanga buzoba bakasi. Qui c'est kan. Omo potanga makasi. Asani. Ramanga ya bilubu on kande mtelu kena ba problème. Pondu langa ebeli. Oui, pondu langa ebeli. Kotala nde batiaka mafuta pondo ya limbondo. Mafuta biloko fo kuna mafuta oyo eza ya bien. Mafuta oyo eza ba mafuta ezaka bambila mbila nde oyo tokokopa kolango mpe mwana batiango mungwa te basali yango bamélange vraiment ebele te. Nde bamafuta mosusu omoni eza kokanga basali bamélange ebele. Po nde eza nde na tiango mobesu boye oliano yango eswawu na mongongo te. Mama, malamu chika olia te. Ah, son a le go, le lobby. Yoka boleta kati nzu. Kwa mtu yoka. Maman mouva. Ok. Ngani ngamua. Ouais, ça va. Mungwe koki. On a elubu na biso ya lelo. Tosukia wana limbondo na biso ebeli. Na ozongi sa osu na moto te tolia mukabo. Boye kaka. Encore limbondo fana na mère. Biso mokala limbondo mokala. Ale de boye opi melanga pina bol. Opi melanga pina bol. Mais bol opi sanga bol basala on pona nini. Normalement tu ne basala ba plastique basala biso bol pour na ko emporter biloko. Donne quoi emporter. Yo kapa ko emporter. Yete. Ça me yoka ba réveiller que me met dongo. Oh, yoka. Yoka osa réveiller. OK. Maman est Voilà. On va. Je veux dire la robe de chambre. Oui, je l'ai trouvé. Vas-y, tes poignets. On va te prendre aussi. Et pourquoi pas? Et ça fait quoi? Si on te prend maintenant, ça va faire quoi? Ah, t'as vu, non? Tes oncles ont vu. Voilà, je raconte que Milo qu'on a vu sur Ebeli. Donc, les autres, tu as déjà la table. Les temps, maman, Arlette, Atiang, on a Bassani. Et tout là où ils disent ensemble. Le but, tout là où ils disent, on a Bob, on les malobarato. La ouija, le bateau, la ouija. Calamine, on va la ouija avec mon bébé. Adiga. On va manger, hein? Tu vas manger? Oui. Tu vas pas manger? Non. Toi, tu vas pas manger? Voilà, elle, c'est la fille Arlette. Yabi, va manger. Je vais manger. Turbulente, moi, non. Voilà, comme on dit toujours, recette, oyo, ça là, vraiment bien étingap, non? Là, vraiment, dans limbondo. En fait, dans limbondo, pas grand-mère n'a aimé. Maman n'a pas l'amba en côté.
mais nga moskolo bine no bete limbono parce que dana formule liboso na bino parce que nga moko na net témoin oculaire nga dana ibi ma il avant bino les tabos découvrir les tabos la oui jida beta qui en donc voilà regardez que yoka le temps Arlette azo bongisa déjà nga zo pe ça nga déjà na ko na kati na zo pe téléphone nga na ko na kati parce que courant déjà po tozo linga skoto la oui ensemble sur la table bien sûr on se retrouve tout juste après. Jean-Marc Marcus de Moundele. Marcus a un but impossible. Bon, Marcus a un but impossible. Zambé. Pas jouer à Jean-Marc Marcus de Moundele. A laissé pélimon à stage. Bon, comprendre des thés. Pas comprendre la l'autre. Mais, Marcus a banga ni gardien ni nain. Oh, papa, c'est pas ça bien. Papa, ça se calme. Wow! Ha! Les lobos là. Et bon là, les lobos. Eh! Tu mets le ballon. Na ko tala ngwate. Ola tala ona baba. Yoka wana. Ya yoka wana mona o yanda kuzida ida bien dans retard. Oh. Bangwa. Ok, sous. Au moins on a changé de position. Il est salut. Otonda. Otonda? Ozui na tondi moko. Non mais limbo le tondi sa makasi hein. Non, on soit dans bien té. Alors puis le loup oyo Laura Jonathan, Sephora tu vois bana boss. Tout bon kitanaki. Oui, inde kama na bien bino chez la patron. To bana na terrasse pour y avoir commanda faut les canons na terrasse. Na besoin de la cuisse na inde singa. Bongo eh. To benimie. Merci na disponibilité na yo. Merci na biloko. Na minute to abiso mi bale ba. Donc on commenter ça ngai. Nalia tellement de bon kala, les bons déjà parmi de l'eau dans la mine parce que chez ma grand-mère on a bien mingi. Et ma maman à l'embarroté c'est peu vraiment parce que le monde est salé vraiment combien Nalia mokala. Nalia perdu non moi caméra na bête à deuxième tour béton deux tours hein. Ndinga inbox na béton deux tours bon moni déjà que non ça nous habite. Merci beaucoup. La fidélité à nous parce que vous l'avez la loco vraiment hein à la loupe vous l'avez la que non ouais merci beaucoup Nabino merci beaucoup Nayomoko maman Arlette Vita Clubienne en tout cas merci Nathan au disposé qui vraiment n'a évité jamais n'a évité dans le bassin Yomo qui blonde parce que Yomo lambi donc moi le bakuto ma bé eza comment le bapé ma bé ezati alors maman Arlette moi conseille hein topé moi liloba et pas maman na biso pe to bandiko na biso mususu o bazape na posa balamba lokola yo. Moi liloba ezaka ke il faut ka koyeba ka respecter cuisine na yo. Koyeba ndenge ya kolamba omoni babilo mususu surtout na basi mingi balaba basi pembe bayeba maman ya kolamba vraiment te mais eza basi nyonso te. Soko oyebi olamba oyebi ka olamba po eza babiloko oyo yango mpe ekimisaka bamibali na biso omona akekunaki ameki mwa cuisine mo boye abi
à côté basalelanga babiloko moko bolaleka nzela. Il faut vraiment quitter ça esprit ntango olamba eloko na yo ezaka mpona mobali te même na famille même po eza moto mosusu ayotala mpe na ndako alebo albi non oyeba olamba. Il faut vraiment quitter ça vraiment esprit yo moko moneli nango vraiment mpe tante il est tenté tolambi magi kuro ezalaki te yokuta biso na katikati tolambi biloko ebeli nango na makala patience kaka ozala biloko nango ebela kitango mbangu te nanu mafuta na mai esangani te yo deja okiti sipoza presse to presse ya nzala. C'est ça. En résumé mokie orappele lisusu bato biloko na yo ndenge nini olambeli yango? Biloko na nga na bandi na pondu na nga na tuti yango ya mobesu nasomai pondu na nga na tuti ya mobesu natie cocombre natie ndembi ai quoi aubergine na tuti nango pondu na nga na pilipili ya mobesu. Après natie pondu na nga na moto nozwi bicarbonate na nga ndenge naloba deya na ebandeli mesure ya pondu no ezali ndenge otila bicarbonate. Natiki pondu na nga etoki mwa ndambu nazwi nyama na nga ya zamba neti nyama na nga zamba onga natie na pondu eza likako. Ça dépend ya nyama oyo olingi, ça dépend pas ya mbisi oyo olingi mpona kotia na pondu. Après wana ntango nyonso esangani ebeli eloko natie awa eloko ya kibe eza goût beni nde natie apart wana natie susu eloko mosusu te. Après ntango pondu na nga namoni ke nameki yango ebeli nakitisi yango na sili nazwi mafuta nde natie nakitisi pondu na nga na mbisi nasombaki mbisi na nga nasokoli yango na mai ndenge ya kosokolaka nde tosokolaka biloko nyonso natie yango na nzungu nabwakeli yango mai ya moto te natie yango na nzungu natie ai natie ndembi natie pipi na nga ya mobesu natie muscade nde biloko natie na mbisi na nga po natie na kikimu naye obakisa mwa huile moke mpo yango moko ebimisaka deja mafuta nango nde yango nasali liboke na nga. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Moutounioso Ayoki, Moutounioso à comprendre vraiment, oh, Nioso va tout péter, à comprendre vraiment la midi, ou pas dans la difficulté, à comprendre parce que de répéter au moins mingi. Alors, tout cas, bon, on a bisonayo, numéro de téléphone, et puis quelques dédicaces. On a biso contre ici, pour la numéro de téléphone. Mon numéro à Popi, Kazo Lukinga, et pas moi à Popi. Apesi numéro na nga ya téléphone mbote na nga napesi na famille bauma nyonso nalela bino fort na bandeko na nga na bacollègue na nga ya groupe Simba napesi Sila Bisalu napesi Exi Peshanga napesi Aziza Kindume napesi bango nyonso Belleville Popine Christelle Kande kamani na nga Jolie Kabeya bakabeya napesi bino bambote bele ba o balinganga na boko balinganga te la patronne alinga bino mingi alinga mingi bandeko na nga ya poto ezala ya Angola ezala wapi soki oyeki Arlette la patronne aza na terrasse na ye na Oshwe A23 quartier Matonge ozala besoin ya bio oyo chez la patronne ezali masanga ya malili Oshwe A23 chez Arlette la patronne. Bisous, Nalela Binofa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, chers internautes. Si vous avez vraiment aimé, dites merci à celui qu'on appelle JTT, Gentil, Bochi, Bois. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Active Prince de Verviers. Si vous avez vraiment capté 5 pour 5 chez vous, c'était grâce à celui qu'on appelle Verdict Yuka. Mise au point 24, bien sûr, les comptes à me retrouver déjà prochainement dans un nouveau numéro avec un nouveau invité. Bisous, bye. Bisous à toute la famille École d'Iarsi, en tout cas. École d'Iarsi, quand les mojité dans le bar, les bananes, ils sont remercier les travailleurs ou à travailler, surtout il y a Éco-RDC parce qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, la fidélité, la vie de nos chers internautes. Bye.